Maman Mélanie, naï personnellement na ebiete. La patronne a paix à ebiete. Coquette si paix à ebiete. Pour na to zonga ba détail té o ba ninga si ba loba mo to zo la biso ebi déjà maman Mélanie place autaki biloko ebandaki boni. Donc biloko yaki ndenge yaki bongo ndenge maman Mélanie alobaki na ndenge pezalaki yaki bongo na bureau Belleville TV. Coquette azu Colina ya Kenango. O tikalaki ezaki pona ba artiste comédien. À ma grande surprise, naomona maman a remis silika plus pour la coquette. Belleville a noté. Parce que bandaki na coquette. OK? Oh non, ni coquette, ba biloko ngo o yanga na tingaki okomi kolata la tango. Côté ya angle ya coquette, na la maîtrise ya makasité. Parce que coquette azora carton na bureau à Kenango pour na okabulira ba maman veuve. Maman Mélanie tanga tindi biloko pour na ba artiste. Soki moi mukanda moko ezalaki na likolo bilamba wana ba scotché. To na kati ya ba message atindelaki la patronne Belinda Kandi. Elobi que bilamba oyo to sapatu oyo tindela vie de loin. To tindela Christian Shoga, to tindela Esobe, to tindela Mututel na ebité. Pourquoi biloko wana oyo tindeli batu wana bazwa yango ba confisquer yango baboya kopesa batu wana po biloko wana ezaki spécial. Maman Mélanie alobi na obeng ari Belleville même merci à Pamba sengite yozo ke na merci na internet pour batu basani. Soki Belleville sengi to tshaka Belleville sengi merci te kasi. E kosala nini Maman Mélanie? Yo tindaki loko ngo mutambu piège to likamunini. Et là, on a dit cadeau empoisonné ou bien non? Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui, je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission, présentée par moi, votre humble serviteur Barré Zibaza, messieurs les journalistes. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour manifesté à cette grande chaîne. Exemple TV, Exemple Télévision, cette grande chaîne qui vous apporte toujours les actualités. Vous savez, cette émission à caractère socio-culturel, nous ne manquons pas de recevoir pour vous les invités de marque selon vos demandes. Vous êtes partout. Bonne fête de la femme. Bonne fête à toutes nos mamans, surtout que ma mère. Je vous amoure, je vous aime énormément. Bonne fête, bon début de mois, il y a mois de mars, donc on a une rabino, il y a trop. Merci à Déo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Pourquoi pas remercier aussi Yannick Chamba Godson, boss Amboka, patron Bogos, il n'y a pas de que toi. Merci à Malik Arafat, merci à Jérézine à la merveille, moi, la mamie. Shekina Vumbi qui te répète et qui te répète dollar. La très spéciale Vumbi Shekina, I love you. Pourquoi pas penser aussi à celui qu'on appelle Julio Monamputu et Gyoto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Je te salue, donc voilà. Sur ce beau plateau, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous cet artiste comédien. Ginny Yulundi, à moi, Lemba Tongo. Moi, Lemba Tongo, Lemba lui appartient. Lemba ya Bango, Moko ya ba membre ya Katia Belleville TV. Alors, tu reçois un aïe, Penza Mambebele, bon, moi, déjà Pierre Tombal, artiste Bassalia qui a du Kambala, artiste Nyosa Basala qui wana, tu remets un peu sur Yango et puis tu reçois sur Makambo et ça là, mec. Maman Mélanie Pota, Bakombo ya Batubuzo, par rapport à Mama Bilamba et tout, Ginny pas un artiste, plus, maman rappelle à Katia Bella. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui. Est-ce que Bilamba ou Ginny là, ça y a Maman Mélanie, il y a autre bagnoso. Dès au fond, on a mis ça d'accord, on a pour dire déjà. Bonjour et bienvenue, mon Alimba. Bonjour, Barézi Baza. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. Ah. Oh, bah là, on a mal les. Là, la chaleur, on a eu la tango. Il y aura chaleur, tout mal les gens. Climé à moi, climé à moi, ouais, les lots. Voilà. Au Bilamba, Mélanie, t'es bon. Non, au Bilamba, Mélanie.
Voilà, on a attaqué. Un mot gentil dans l'audience, on va voir l'émission. Oui, sur Nini. Mbote na famille Libota, Kalabozara Babone, Sika Bokoma famille Libota na biso nyonso. Grâce na bino, biso toza lelo, o tozali. Parce que tout ça, Moussala pour nous CP Sabino. Ba retomber na ngoza bino. Ba félicitations, ba remarque bien o tozori pas na bino. Yango sara biso o toza lelo. Donc, moi, Ginny, personnellement, je vous aime trop. Merci. 2021, c'est comme si c'est une première émission déjà. Ouais. Depuis l'année Bandi. Ouais, émission Liboso. Hein. Moi, je n'aime pas trop des émissions. Hein. Ouais. Ça va pas belleté. On aime pas Liboso. Voilà. Émission Liboso. Ouais. 2020, les cas nous pour Ginny sur le plan boulot. Oui, ça va. Oui, ça va. Je crois art et Zaralango dans l'école toujours. C'est toujours dans l'école, il y a apprentissage. Oh, ils ont chaque jour. Dans le bâtiment, non, na Silisagi art en 2020. Non, même pas. Si, en 2021, toujours souci, on a toujours art. Il y a un pena makasi, il y a un malonga, pour tous toujours. Ça, il y a un bisika boni, ils ont mis famille, ils ont en dehors de tout. Malem, nous avons une relation belée, une relation sérieuse. Donc voilà. Ma relation sérieuse, quand tu parles de relation, va soutenir la relation voilà, on sérieuse et tout, donc la relation, faut te mettre. Non, par rapport à la relation, on va porter un plus par rapport à Moussa dans Salaka, donc Baki Sami. Donc la communale, on va conseil belé. On a côté conseil administratif, au côté conseil ya Marambotali, habillement peut-être, au côté conseiller Marambotali. Marambotali, vie spirituelle, au côté conseiller Marambotali, vie sociale, et puis voilà. Vie amoureuse aussi, conseiller Azate. Wana Erama Monzambe, et puis Nayomo. Parce qu'il y a spirituel déjà Azali. Wana Monzambe, Nayomo, papa. Wana, tu belle, ça confiance dans le conseiller, peut-être pour la couple na bango. Bamona ou Bamona. Donc Marambotali, relation amoureuse. Les Arayo Nanzambe. Donc si tu es sérieuse dans une relation, il y a pas que relation on a pu aux sérieuses. Tu vois, si on a deux, trois, botalana, likambouangana, monsnanga, to botala likamuna partenaire, tout ça, bomoni nenganin. Bango ba repé sayo ba conseil selon conception na bango au ba omona. Or que vraiment toi subir conséquences ya bango za yomoko. Nanzambe o yebindeni neleka entre binombale. Tu vois? Na lobi pe mabete na baye o bazanga ba conseiller na Marambotali ba couple na bango ils appellent mabete mingi nde yo moko pe zala convaincu na décision na likambo peut-être lingozo na maramna yo ozomona parce que ba conseiller on peut comme belé hein o comme mabe ezali ya malamu pe ezali mingi nde to soutenir o ya kapna ndenge malamu ya on est ça rabe pour na ko bakisa biso ba 1+ na ba maramna biso donc c'est un peu ça 2021 pour la Guinée Bandi déjà bien. Oui ça va toi ba longi ba nzambe te. Ça va. Mois de mars, Lélo, mois de la femme. Mois de mars, maman tout, bonne fête Nabino. Bonne fête Nabino, donc tout ça dans Lélo, na fin mars. Nous sommes mon Nabino. Vous méritez vraiment. Bonne fête Nabino, bonne fête à Makasi vraiment. Joyeux anniversaire pour la Botami Lélo. Bambotama est là, mon abaïnion, so Botami Lélo. Joyeux anniversaire pour la Bino Nyonso. Au Botami Lélo, na mois mars. Le 1er mars. Voilà. Ginny Luyundu là, tozaki lobby na Pierre Tombala ya dadi. OK. Ozaki kulutu na bino ene na musala oyo. OK. Na ebité organisation selon yo Ginny au bonaki comment ne bakena ko déposer le Pierre Tombala et tout. En gros comment a indeni. Bon. C'était bien. Pierre Tombala va déposer qui en gros déjà les Salamaki hier dimanche les Alaki Baptiste Ndé bazali ko bakenda ko kala yango visite en fait bakenda ko sala visite place bisika boni ba sala ki Pierre Tombali ya dadi di Kambala après wana ba tunyo so bazala ki point de chute na le barara point de chute bazala ki na 1 2 3 bazali du genre il y a événement quoi moi musique ebetama ki yo bika bazala façon ya rendre hommage na kulutu na biso dadi di Kambala wa tika biso mais en tout ezaki bien organisation ezaki kitoko na osengaka na bakulutu ya théâtre baene artistique bayo bazala na comité na biso ya théâtre bakonzi na biso ya ANTPC bakambaka biso théâtre ya Congo tosenga na bango baveu na makambo oyo oyo etali kosalelaka bawe yango ya biso Pierre Tombali bandeko batika biso bakulutu batika biso kosalela lokwa tobandi ya Dadi Kambala
il y a visa et salamaka pe naza sur ba mama ya afar nde bazwaka likanisi yango il y a visa salama il y a Dadi Dikambale uto salama toza na pululu atika biso toza na ya Solange Mindondo papa chef batatuka lombo bazali ba Roger Vika Mundweri bazebele o batika biso oyo bamasirika bango tu wana soki likanisi wana ils ont continué toujours na bandeko misu batika tika pe biso quelque part et ça la biso pe bien poto to e baraba muso etikali ndenge nini na osala na bato muso ba beti vraiment libaku ya lo bakia pourquoi ka ya dadi tant que ya dadi pas pour faire na sima baninga muso na yebi monde ngwa biso ya théâtre ko lo balo bezanga ata baninga ba osala boye malamu ba muso ba kebu mpanzi kotonga tout ça monde ngwa za bongo monde ya théâtre na biso c'est comme ça quand vous êtes ensemble vous organisez le moment boye et puis boyokani bien bopanzani et après 2 3 4 na kwa moko boye ba ko solo la ngona ndenge na bango or que idée bozukuna bon mais bango ensemble c'est la moindre des choses lo kende kuno chichoto sala tout ça kumba on ensemble eza ida mabete hein lebo yimi bolobi pourquoi pas salika pas dadi eza ida mabete parce que tatuka lomba kufa liboso dadi pour la kufa liboso dadi basali yangote pourquoi kaka ba ko sala dadi Dikambala boye na on ensemble de bozo solution nango lokwa babadi ya dadi nde primordial ya baba idée peut-être ba tutu batika biso problème ezate boya nango ensemble ezali boko solango puis bo se mettre d'accord donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Clin spécial, la base sur Barota la biso, au Balinga biso. Mais j'ai dit plus le bagarre on a groupe Simba, mais on a sous membre effectif de la groupe Simba. Mais le moment où on travaille dans la structure, il y a Bellard, oh et quand même il y a Yemo Belvit TV. Au Longolinga déjà la Simba, au Longolinga. Aux Alara. Il y a tous les sols Longolinga. On a eu pété. Est-ce que membre ni à Simba, to directeur et comité ni à Simba? Azala déjà na chaîne moko boy songolo parala aloba na munoko na ye Jini azala reçu na Simba te Simba c'est ma maison Simba c'est ma maison Simba c'est ma maison si ça j'ai répété tu répéteras ouais c'est ma maison na longo Simba te Simba c'est ma maison voilà ko topalanga na te alors la lopango kuna bazo menacer famille na yo hein bazo menacer nga groupe na nga Simba tout ça place nazali oui, bah, on a pu réagir parce que c'est ma maison. Même si on a voyagé, on a wapi. Ndako. Ba meta pinga bazawana ba musika. Joyeux anniversaire. Ba mbote na ye. Que du bonheur meta pinga, que du bonheur maman na Juliana. Ah motema ya besam. Mbota mana l'amour donc voilà quoi. Ba tutu ba libanda oyo ba kasa Herman Kasongo ba nyota chuchuna bana Simba nyoso même ba oya kimba kalunga ba milo. Biso tout toza bana papa. Les gens, il y a un moukola qui fout la kuna, les cœurs, la qui fout la kuna, donc tout ça, c'est notre maison. Tout ça, bâtard, abisso, tout ça, tu c'est pas papa, tu as la papa n'abisso. Aux hommes, tout ça, bâtard, ils ont une réunion famille, ils ont obligé de tout faire bozala. D'être migolo, papa, ou t'es au salam, mais la moko, bisso nyonso, bah, auto, on m'a trop occupé. Moi, bah, tournage tout, bah, comment qu'il est. Boya, puis, tout ça, la moma kambongo. Bah, tout va s'arrêter. C'est une grande maison. Voilà, une bonne maison. Mais plus le lot, tout le monde a plus dans Belvit TV. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que dans le film Belé à Belvit TV, absence de Jini peut être de fois remarquable. Bah, on a film, on a film, on a film, c'est dit à quoi? Merci pour la question. La question, on a mon comme trop. Au côté à Bengi à Touni, au côté à quoi bon. Parce que c'est normal. Plus ma fanatique, hein. Au Balinga, moi, il y a les Malabango, famille Pelibota. C'est dit à quoi? Ils rappellent à personnage. Barési, premièrement d'abord, je suis un artiste. Ok? Je suis un artiste. Dans un chroniqueur, le roi Ayote. Donc si je suis chroniqueur, dans un chroniqueur par défaut. Vous comprenez? Binone Bakolo Cop. Exact. Vous avez Binone Bakolo Cop. Donc Bisoto Yawana va parvenir à Boulon Bino. Tu vois un peu? Déjà, Belvit TV, c'est une chaîne, il y a Internet. Vous savez que le théâtre, Kotaka, Gag Zalaka, émission. Alors, déjà, quand tu as une émission, la patronne a fait déjà charge journée par l'angle. Donc, je suis émission sur la chaîne, il y a Candy Star TV, dans Belvit TV, ils ont la charge à Gini. Tu vois un peu? Mais je suis artiste. Il y a un profession, il y a artiste. Tu vois? Ceux qui ont trop dans le film, comme on a Belvit TV,
peut-être temps peut-être, je sais pas. Temps peut-être. Temps la ngai na ndenge nini. Quand on a l'émission, tant que quand on filme tourner. Mais à part ça, ceux qui personnage. Déjà casting bien avant. Bah oui, ceux qui ont des personnages moi émission beaucoup reporté, mais peut-être tournage il y a film pour aucun privilégié non nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais ceux qui ont que pièce moi comme même la Belle Vie TV, et c'est que Gina jouer, soit c'est nga ba ochanga. Soit c'est nga ba ochanga ba ngai. Donc soit c'est nga ité ba ochanga ité. Non seulement pour nous avoir Gini aux rappelé na moi ba au variera pété à mon bagé na yo. Vous avez mon peut-être statut peut-être à moi bagé mon comme. Si on dit si génie il faut na varier n'engue balobi. Genre au jeune moi tonton mon responsable par exemple. Non, pourquoi pas. Pour en idée. Famille bota batara biso. Nas artistes. Sauf que mutuna mutazara na kwene morobo. Yo kono zane. Non. Oyebi non? Yo le bezate. Moi je suis pas trop sérieux. Je suis pas trop sérieux. Moi je suis pas trop sérieux. Là il va jouer dans les plus chaud. Bah j'ai un peu gay chaud, tu vois? Je salue gay chaud Ingange. Spawn. On a bien donc dans l'élève fort, mon idole. Gay chaud Spawn. Doudou soupe, Mugondo. Moi je suis un peu comme ça, na bango. Le personnage a bongo moi bien. On a benanga. Vous comprenez? Côté rôle, il y a Surier, il y a Kimia, tout ça. On a président oxygène, on a cop na bango. Il y a un tende ou empêcher na jouer Surier. Non jouer en gros. Mais sauf que on a ma casse na boue. Tu vois un peu? Ouais. Donc il y a un artiste donc artiste a besoin de limiter le personnage numéro 1. Artiste on a pour incarner le rôle nyonso. Voilà. Donc je suis interprète. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, une réponse par rapport à la question. Question de vous savez, au Kenya, moi, arrive belé, il y a disponibilité, attente, il y a peut-être plus de fois dans le film. Non, Nazali, Belle TV, c'est notre maison. On a parlé. Et ça, je n'ai ni koyo kalika maman, mais là, BBC Internet, comme BBC sa réputation, il y a artiste Nabiso. Au bas de collègue nayo, bas de sœur nayo, les gens à Bella, Belle Vie, le roi maman, Belle le roi maman Abino, et puis coquette ça n'a comme ça une bonne relation naye, Koyo Kango et tout, surtout quand on a internet, comme Belamba Ango na habité. On a quand même on a monnaie là-bas, on a Mali le mois pilo, est-ce que yo pose que on connaît un carton? Non, naiko, tu es le colo. Non, là, dans le Barabou, dans la Négonia, partout dans le monde, là, Congo, Afrique, en Europe, Amérique, tout ça, en fait, les pays surtout, le continent, c'est un continent du monde, au Arabie, au Kebi, plus les Congolais, parce que moi je suis Congolais, c'est la honte. Tu comprends? C'est vraiment la honte. Il y a que Yokaka, Mamabou et Internet. Ça ne fait pas bien, ça ne nous honore pas. Aux hommes, Ivoiriens, Brazzavillois, les pays où ils sont frontaliers dans Bango. Bangola, et puis Rwanda, Tanzanie, tout ça. Et bien, si on est dans la discussion sur Internet, maman va appeler ça des comédiens. Après, à commencer à comédie en émission, on va comment quitter. Quand on a pas de comédie, on va comment maman a traité bango bongo, koto aller. Makambo bandi, monsieur bandi, azongisi. C'est pas du tout catholique. Et ça qui tout côté, non seulement pour la culture mboka na biso, mais mabe makasi pour na ba Congolo biso tozali. Pour anika Congo, il faut ba makambo kenda ba mabe na ba mato ya batu. Pourquoi? Pour anika Congolais. Il y a des fois dans la rame bien à la société. Pourquoi? Vous voyez les Camerounais Zaranine. Allez, lobby trop les gars à l'écran. Oh non, président de la République, tu as la boya, les Camerounais font bon ça. Mais non, toi arrangé non soi. Biso mon toi arrangé. Biso mon toi bon ça marche na biso. Ba mode de vie na biso na ça moïse ndengeni. Congolais zalaki a na Congo, alongwa ke poto, alongwa ke Chine, alongwa ke partout où ba Congolais bazalaka. Comportement qui Congolais ezangaka te. Pourquoi? Tout changera quand même dans le pays où tu vendis. Tout me grand peu que bon la façon la biso la bateau toujours courtois quand même.
ozomona soki nga naza na mesala kolata kozala makolo ngulu soki na ye sika na moni bato wana place yango na ye place nazofanda balataka sapatu balataka lipapa nga moko esanga soni otikala makolo ngulu bongo nosomba lipapa naotya mwa lipapa naozala mwa propriété moko boye tozala ndenge moko na bato na kuti kuna ozomona mais ça fait pas du bien yo kuti bato baza na bandenge moko boye ya bango par rapport ya vie yo ye mbala moko oye na kikongolais oye koluka kobebisa façon ya makambo yango ndenge ezaleleli mais non mama Mélanie azala na poto déjà makambo boye epa mindele eleka te le va peut-être badélire na bango basala na ba vidéo tout ça et moi scénario basali moi synopsis basali moi makambo tout ça c'est comme ça dans monde dans internet c'est comment mindele basala plus badélire bongo ba mama na bango ba série na bango neto mona ba bandeko na biso abasio banani ba Kardashian famille Kardashian comment ba l'accès ba vie na bango na ba écran et puis ba misusu pe basala ba série na bango composé pour ba maman mais oya biso eza ba biloko mo boya soni congolais place aza il faut mona ra makambo mo boya mabe fait salama pour na nini tu es pas maman Mélanie ngai personnellement na ebiete la patronne a paix a ebiete coquette paix a ebiete pour na tozonga ba détail té o baninga si ba loba mutu tozola na biso ebi déjà maman Mélanie place a utaki biloko e bandaki boni donc biloko yaki ndenge yaki bongo ndenge maman Mélanie alobaki na ndenge pe zalaki yaki bongo na bureau Belleville TV coquette azu colina e akenango o etikalaki ezaki pona ba artiste comédien artiste comédien oyo bazalaki bazui yo zaki te non oh nga pe nazwaki ti non même pas nazwaki eloko moko na kati ezalaki pantalon moko nazwaki na kati ya koli wana parce que eyaki na bureau na biso ah non fan moko asali ba artiste fair play fan moko akabeli ba artiste carton ba artiste bapona yebisa ngai même soki na 150 bilamba eza eloko oyo sombi te eza eloko oyo omoneli mpasi te naloba eza eloko moko boye bakabeli bino osani nazwi ata mwa broso nazwi ata mwa eloko non na ndenge symbole talaka euti mosika elekileki libale eye ezongaka moto azwaki te tala kutu bamisusu bazwi te non bazwaki mwa symbole oyo azwi mwa nini oyo etikalaki parce que bato tout nde bazwaki mais une grande partie ya baartiste bazwaki bilamba wana ezalaki ya kokabwama na ekabwami deux fois jour ya liboso biso tozwaki mwa ndambu baartiste mosusu bazalaki wana mpe jour yango bazwaki mwa ndambu jour mosusu bandeko mosusu mpe bayaki bazwi ndambu donc c'était comme ça biloko yango ndenge ekabwamaki à ma grande surprise nayomona mama akomi kosilika plus mpo na coquette Belleville nanu te parce que abandaki no na coquette ok oh non ndenge nini coquette babiloko yango oyo anga natindaki okomi kolatalata yango côté ya ongle ya coquette naza na maîtrise ya makasi te parce que coquette azwaka carton na bureau ake nango mpona kokabolela bamama veuve mais masolo yango ndenge ezalelaki coquette ezalaki azwa eloko ya kosepela yango na koli wana mais babiloko ezalaki destiné mpona bamama veuve mpe ezalaki na baorfela ezalaki wana kati oyo coquette azwaki na kati ya babiloko wana nayebi kutu elambango ndenge ezalaki couleur nango te mais oyo azwaki wana par rapport ya ndenge mama asololaki na ye tu vois pe donc coquette arespectaki mama alobaki bon baveuve mosusu bazwaki te oyo bazwaki nayebi te bazosala bémission mpe te mpo na nini il faut bango mpe baleka na bémission balobake non bazwaki c'est ça non voilà bandeko mosusu bazwaki te vie ya santé ya coquette ezalaki malonga te on doit souligner une chose déjà coquette pas azalaki déjà na bolembu ya oke kozwa pour place kombo Belleville okotela pour Belleville mais c'est ça oui c'est ça parce que coquette ça ya maman 2 mois coquette ano ya maman wana te déjà biloko ya coquette pe ouais c'est ça ano ya mbaye te nde maman wana luki pe Belleville aluki la coquette biloko kozwa te et denga yo so ko et pas ya la patron na Belinda Kandi pe ezalaki kaka c'était pareil azwa pe téléphone te yo ba bulongo ya biso vu que yé pe misala trop eza koto ya komi koto ya diriger motero mwa kilo tanga ozonga ndako atiki téléphone koto même biso moko eza po benge pe boye azwi te si azwi pété lobi na tongo pe obli à rappeler pété donc vous êtes toujours obligé ya ko benga ya ko insister pour le kambo bolinga boye bisaye eza pe na musala tu vois un peu donc yé po bela information musala et ils aura plus ailleurs
na kati ya bureau to na groupe na biso ya WhatsApp ya Belleville TV tanga okota tout ça donc biso tous trop connectés hier azara plus scénario et puis boulot biso le roi tous trop réseaux sociaux yango moni ya moto to répondre à ba fan na ba coulisses maman Mélanie biloko atindaki na bureau bato bazwaki soi-disant atindaki biloko zaki destiné pour na Mbatasi ala Christian Shoga Gino la fâché ba kombo ya bongo na yokaki mais biloko ya bongo to solo entre nous nalingi vraiment bato nyonso ba olanda biso na écran ba tirer vraiment attention to solo la vraiment donc on là humain to longolana nous koto ngala za muto maman Mélanie koto ngala za muto ba artiste to za au milieu du village to solo la nan maman Mélanie tanga tindi biloko pona ba artiste soki moi mukanda moko ezalaki na likolo bilamba wana ba scotché to na kati ya ba message atindelaki la patronne Belinda Kandi elobi que bilamba oyo to sapatu oyo tindela vie de loin to tindela Christian Shoga to tindela Esobe to tindela Mututel na ebité pourquoi biloko wana oyo tindeli batu wana bazwa yango ba confisquer yango baboya kopesa batu wana po biloko wana ezaki spécial koleka ba biloko mususu etikalaki na kati ou bien comment place na a besoin de se comprendre biso na partie à maman Mélanie na partie à bateau bazo répondre peu pour la artiste comédien to tout nanan po yango ne matisi mafuta yango ne matisi vraiment mafuta place maman Mélanie mafuta zo maté yango wana soit disant tindaki biloko wana biloko tindaki na kati ya komaki Christian Shoga to nani to Gino la azwa na ebité et yaki pe na bureau Belleville TV je te dis Barési bureau Belleville TV to ta ko la descente dimanche passé. Dimanche passé. Non, dimanche écoulé. Parce que passé en auto tikango. Ozomona. Biloko wana o yaka na kati bureau na biso ba carton yaka ebele. Ba carton yaka ebele. Ozomona. Ba carton o yaka ebele wana ezalaka destiné na ba place o ba tinga. Yango na biso musala biso ya bongo carton ye yango siko monaka des fois ezalaka mutatinde logo na ye. Maman totanga kombo na yo atosenga ta merci te botanga te badebe banga balinga mwana te biloko kokende nango mbala moko bisika boni o ezaki destiné pour na kokita esika ngo mais siko ya maman Mélanie bakozwa bilamba ya maman Mélanie na ndenge mabete po babomba yango pourquoi to soki basket ezaki na kati po na Shoga bakobomba yango pourquoi biloko belé conflit entre yango na olinga na yeba biloko belé zala na bureau wana mutauti poto aleki bataille yango ezaki 52 oui ba sapoto minene makolo minene vraiment ezaki nani damera yaki wana balata 52 na ebité peut-être maman zala ba pointir na bango na mutute yango alobaki bon ba olata ba tata balangette peut-être entre nous Pondeti ba sapato wana omona na ebité na monde de théâtre mutu ni na zala pointir à bongo pour ça pas tout le monde a monné na kati ya moulai vraiment il y a Freddy Mbalio Somo ya pena moulai ozomona ba bomba biloko Christian Shoga ba bomba biloko ya Mbatasi ya la pona nini po bilamba on ezaki spécial ko le ka bilamba mususu tikalaki ou bien comment parce que on na yeba yango wana non to solo la bien ata bilamba boutique ata boutique ité ezala elamba eyaki to solo entre nous ezala ngo problème te ezala boutique ezala nini ezala elamba eyaki siko bilamba ngo eyaki. Est-ce que maman au bon ça quitté kokomba kombo ya bateau senga ki bazwa on a carton ba komeka pour tous yango lobide pour tous déjà mutu nyonso aza artiste azwa même ya Kingasani sora lekaki na couloir wana que information komela ki e ana kota zota moloko ne a legal pose aza artiste tu vois côté maman na habité même si siko Christian Shoga zwe loko na kati ya carton wana te Gino la Mbatasi à la fâché de batanga ba combo bazuité ba o bazui baza ba maçon mais ce sont des artistes o bazui bazo représenter batouana te bazo net ngai na artiste na représenter Christian Shoga liboso caméra te soki nga lelo na sala lelo mo famille bota ba olanda biso ba sepeli na ngote non seulement ba condamner Gini mais bazo condamner ba artiste en général parce que o vendre des artistes alors nalobi na yo mutu nyonso tu soka lekaka lingaka zwa mutu ba Diana makila bazwaki
Serge Pasteur Patron bazwaki ozomona surtout par Serge Bassam c'est babi veste wana ezali ya bana basi et tout yango na wabisa yo c'est pas bien ba responsable bazali bato balinga sakana na musala théâtre oh pourquoi lelo mboka na biso soki organisation ya culture na biso ezaki malonga oza sûr mutu moko bo ngole kaka bo na TV aloba likambo moko boye pour a saluer personnalité d'artiste comédien grand artiste bon et ça qui te côté ozomona pourquoi bato bolinga basakana na culture ya mboka lelo Congo ezosala boye te lelo Congo yango eza boye parce que biso moko nanu toluka to bebisa oya mukie oyo toza nango toza mbongo te artiste mbongo aza te na Congo biso nyonso tout todebriyaka na sa moi mais tosalaka mosala oyo esepelisaka famille libota bisika boni ezwami bango non moi je suis pas là pour la polémique non nalobi non quand même non tosola bien quand même artiste comédien ya Congo moto aza na mbongo moko boye aza te biso nyonso tovivaka ndenge moko toza bato tozodebriller non na sens na linga lobela tikanga nakende nango kokatanga osala boye non c'est bon merci nalobi na sens nini bato bataka biso bamona yango ndenge nini tosala misala yango des fois ezala toyela bandako mosusu tobeti porte baboyi totourne mosusu mpe eza bandimi rendez-vous na bino boye bo papa boyi boza oblige ozonga boluka lisusu site ok wana dejaki site oyo botiaki bato nyonso na temps ke fo tokutana na site wana ozomona tu sais comment ça fait mal tu sais comment dérangeaka et déconcentre artiste wana déjà na scénario na ye na mutu azoya po jouer akuta lisusu eloko mosusu na site yango oyo efala tourner tu sais c'est comme ça ya malonga oyo baartiste comédien bazaka nango ate bandambu wana quand même tobundaka ya kosala oyo bandeko bamonaka na baécran alors toza bato quand même ya koféliciter parce que tobundaka na bapropre frais na biso production lelo ezaka surtout pas baproducteur même baproducteur yango ezalaki bacommerçant ezalaki bacommerçant oyo ezalaki non baosala coop par rapport ya badiaspora par rapport libanda botala théâtre tout ça c'était comme ça lelo comme YouTube théâtre Congo comme il répondait na internet médiatisé tout ça botala mais quand même botala souci wana pe bandeko na bino bosala ba chaîne za combien ba internet ça misuko etala maate mais ba forcer kaka po bino kuna bo luka ta bo kata mo clin d'œil botala ta muke ko tala mais quand même ça ba sacrifice ba biloko na nyoso ko ba retomber na ngo mafinga ba retomber na ngo yango benjir et ça qui to côté hein un angolais ou bien ivoirien moko boya leka banda ko luba ba makambo ba mama Mélanie ba ça biso vraiment on dirait batu mususu on dirait ça ba biloko za ba pays mususu ba bomba nyama bomba congolais tika nyoka bomba biso la biso ba congolais to ko kumbana na ba biloko abona ba eko ça n'a pas de sens toyokana nous soni nanu soki toyokani ba soni maka mususu to kumba ana ba internet te et pour la chaîne o bazwaka bana poto o bazwaka makambu baye awa ba bongolisi yango ekomi ndenge mususu po ba artiste comédien ba fingama mais non toza ba ndeko na bino quand même et comme c'est comme si biso na bino komi ba rival na biso ba banda mais non bozalaka awa na Congo nazo episa yo bozalaka awa na Congo boke na poto ebele o bake na poto ebele bazala bake pona luka vi na bango babi ke na Congo totiki boy na a pona obunda ebele pe bake poto ake pona sala likambo ezo sala mutu na mutu za ambition na kende la poto moi je suis pas sûr responsable moko avandi na ndaku na ye na poto asala makambo bato basala ba internet asali vidéo fingi asali bo fingi je suis pas sûr makambo esala maraka na bateau yo esala maraka na bateau yo basala ba buzoba les bateau même ba foyer na bango sérieux zate mais oui mutu za sérieux na relation na sérieuse na relation amoureuse na avant boy mobali ni na rotina moi c'est kende na internet sala maramu boy pour la artiste comédien finga non mais non seulement pour la artiste comédien pour na ndeko no congolais to longola no artiste comédien parce que biso to ba congolais et longo sala melinga jini parce que je suis artiste longo sala mela chauffeur moko boye parce que aza congolais li solo na epe soke zomi ba kokumba ko pe na internet bilongo na photo tikango ezo sunga biso te ça nous honore pas hein maman Mélanie il faut réfléchir malonga na likambo ya sali
oyo ezokisi mitema batu efingisi batu na ba niveau moko o sali pasi non il va te comprendre oh mais non yo éviter bino boza mbo ya marabu biso mais bo éviter combien de fois au biso tous a choqué pourquoi quand biso ba comédie photo finga marabu tout ça va parfait et comme le roi Ali Paté tout ça va parfait le tour tout ça va parfait mon ça parfait dans sa moi azate biso nyonso tout ça mabunga o tout ça na sa moi exact alors ce qui likambu moko boye oyo ndeko no Congolais sale déranger motema na yo luka en public et luka en privé pardon luka en privé loba na yango en privé ce qui pose na posa ko finga ndengo mesala ko finga en privé si ko tango yeko finga awa liboso ya caméra yebisa ngai batu nyonso ba otala biso baza na posa ko ba finga wana jamais ba na posa ba yoka ba biloko zo loba wana pourquoi yo lingo lobaka po zo raison pourquoi baninga mususu linga loba te so muninga mususu aleka lobobi te azokosa non qu'est-ce qui prouve que oyo zo lobeza solo donc comment mutu soka leki liboso na écran alobi makambo mutu ye on faut appeler sa raison c'est ça mais non yo so yo le contrat ba fingi yo non aza moyibi aza batu wana bayaka boye aye nanu fan naza fan nalingi nasunga yo natindaka babiloko boye okenda kotika place boye soki yo lobi osala yango na boboto ya bolingo nkolo nayebisi yo akosala eloko mama Mélanie asali aotikela otante mais non yango nalobi te nalobi na yo bamama wana baza ebele c'est ça bamama wana baza ebele oyo basaka makambo wana atindi mpe eloko obungisa obwaka ekoma te ye asala yango na bolingo nzambe alongwa na culpabilité wana ya kosunga mutu alongwa asungi epuis ndenge asali bongo akomozela récompense epa nani epa nzambe c'est ça tozelaka récompense epa na biso moko bahumain te ekosalama te parce que so okabeli nga lelo mutuka lobi todiscute nalobi lo mabe zongisa mutuka na nga se okabe na motema moko te kabe ozomona mutu akabi na bolingo nzambe azalaka na besoin te bayebisa ye merci te. Merci en tant que humain, merci, hein, c'est ça. Mais cause la merci, c'est comme si au Kanaki Ango, maman Mélanie Lobi, na belle vie, même merci à Pamba, c'est il y a merci dans internet pour battre ça. Ce qui belle vie, c'est que tu as belle vie, c'est merci te casse. Et ça la nini maman Mélanie. Yo tina ke loko ngo mutambu piège to likamunini. Et loko ngo zaki cadeau empoisonné ou bien nini. Ko kuma maramu nyonso kumi na écran. So yo bi okabi po olingaka bandeko na yo. Oza ozo soutenir ba femme veuve parce que yo mo pe oza veuve. Ozo sunga ba artiste à Congo parce que olingaka bango, osepela musala bango, musala ba sala keza na mbongo te. Muke ba mona na nango ba tiaka ngo je po ba tourner ba film ba tournaka. Et ça ka bino bien. Tango uta musala vandi a otali oseki et ça le moi bien. Boka na bino poto makambu trop mundele boye misala tout ça et dérangera bino ba stress belé mwana le labo tout ça et dérangera bino. Toza wana pona osala labo misala des fois vandi ezo longolo ba stress wana eloko wana kanisi yango na bolingo nzambe pas comme nga opération ba se désabonner na ba chaîne ya bandeko est-ce que ça une bonne idée yango na lobi muto alobe makambo bongo eza muto peut-être à comprendre makambo te ya ba artiste comédien na maman Mélanie à comprendre te pour ce qu'on comprendre que yango anga au milieu du village parce que bato belé na moni ba ozo para maman Mélanie ba pesa ka maman Mélanie raison maman Mélanie muto ebi azate na bato tout ba répondre muto bi maman Mélanie azate maman Mélanie ayebani kaka na bato oya ye o ba yebe longi na ye o ba yebi ye ba yebi ndako ne pas azalaka ebele ba yebi ndako maman Mélanie te ba yebi elongi na ye te ba numéro belé maman Mélanie zo salela c'est comme si ba numéro moko masqué pour ça pour ba identifier ye donc alors ça ma coulisse ma utiliser voix vous savez alors yo muto ebité on la maîtrise comment makambo ya zo ba na TV pourquoi faut la maîtrise nango yebisa on la maîtrise nango pourquoi pour oya o condamner batu misusu non. Et ça, on a dit banga outil pour yawa et quoi yawa. Nani fait la maîtrise le boko et tombola qui banga pour boka ma ah. Mutana zate. Biso tout au kamo. Oh, li banga outil na bambiango. Na ya bandiango, abambiango. To lukato ba mutuni na bambi, li banga outil kuna. Ozomon. Donc bandeko ba ozo para maman Mélanie, ya bo ça la investigation, ya information, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon ça la vraiment investigation, ya information. Parce que l'artiste oh maman Mélanie tindeki ba biloko biso ye tozao to lo bien tozwa ki biloko muta wanga ni azate tozwa ki biloko maman Mélanie on peut ça ta merci te hein peut ça ta merci pour maman Mélanie à rotala non
Yo, gros, ça t'a merci, t'es non aux autres. On a dit même, on a dit merci 1000 fois, 10 000 fois. Et ça, la maman Mélanie Nini. Maman Mélanie. Lambo, ils ont un carton. Oh, bon, c'est bilamba la latte, c'est un carton, on a un robot. Non, on a un robot. On a un robot que moi, on a pas acheté. Non, bilamba, maman Mélanie et Yaki. nalobi na zwaki naza reconnaissant na zwaki elamba na kati ya carton wana nga na ndimi na zwaki elamba tozwaki yango mutu awangani elamba mama Mélanie eza sikoyo mama Mélanie alingai ndeni aokanga Belinda Kandila patron na moyibi ya nini je veux savoir tosola bien pardon eza na artiste congolais moko te abengi Bellevue na téléphone atindela ye 500 francs atia carburant po bakende kozwa koli wana kuna na njili na suka kote bato bakatisaka nde bakota boite na quartier mosusu na ndenge mwase ezali mosika makasi tu vois artiste moko te acontribuaki ata na carburant oyo mutuka wana Bellevue oyo wana yibaki atindaki mpo ekende kozwa biloko wana moto asaki yango aza te ye moko na volonté na ye atali kaka lokola mesala déjà bongo kokende kozwa bakolia baorphelin surtout ya bamama veuve nde atindaki mutuka na chauffeur ekende kozwa eye nango alors ntango mpe ye bureau baartiste bakoti bamoni biloko mama moko atindaki mpona baartiste komende yango artiste moko tabimisaki 500 francs zwa lokola yo moto se déplaçaki mpona baartiste nyonso oyo na carton oyo zwa ata 100 francs oyo otia carburant moto asali yango aza te alors na part ya Bellevue asalaki na bolingo bandeko na ye tosola bien s'il vous plaît asalaki na bolingo bandeko na ye nazwa nasigné kaka yango nazwa charge ya kokende kozwa biloko yango naya nango bandeko bazwa na bango parce eza koli euti libanda lokola moto atindi libanda atindi deja bino so botika ko kuna esa bien se umeli c'est mi kozwa yango koya nango bandeko bamonana bazwi artiste komene toze ebele makasi so to baki to ye to batutu ba ye bazwa biloko to batona elinga kokate ba bamonana bazwaki misusu pe bayaki le lendemain bazwaki si comme bayaki na retard bazwaki non comment tu sais quoi non biloko etikala ko biloko etikala ti tozwaki mais eza wana tokangisaki yango mutu na mutu azongisaki mama Mélanie délégué mutu mais comment a délégué mutu azwa ebe mama ta place moko boye o peut-être kuna bakoyebisa ye ndenge oyo azolingela nazoyeba te mais non ça fait honte elamba ezala elamba ya 100 000 $, ezala elamba ya 10 francs ezaka elamba ezala salité ezala propre ezaka elamba ozoyoka lokola ngai nazwaki maboko na ngai nazwaki na kati wana nazwaki elamba alors moto aboyi yango aza te mama Mélanie nayebi te nini ebatami na nsima ya makambo ya bilamba oyo ngai naolinga nayeba mama Mélanie otindi koli ekoma to ekoma te problème na yo eza nini parce que yo sungi kosunga eza ya marque nini oyo sungelaki ya kosunga po tonta nde balobaka bakongo otonta milimo ya bato to oexpose baartiste na yo ya mboka na yo bongo olingo livre bango na spectacle ya internet mpo na elamba mais non quand même tozala sérieux ye mpe ndenge aza wana mama Mélanie aza na bato peut-être bayebisa ye mpe makambo baloba na ye mpe batindela mpe bama mosusu banda azala na jeunesse na ye ntina age aboye aza mpe na likambo mosusu abosana mpe eye nabosana kosenga motu boye merci esalamela ye ime tout esalamela ye ime nyonso aloba yango teke non ye azala kaka boye kaka depuis abanda kokola na ndenge akomi lelo mama Mélanie non aza na bama mosusu abosana mpe aye ko se rendre compte après eloko boye na bosanaki tala boye c'est ça eza kaka ndenge oyo yazo raisonner wana basenga merci ntango déjà Bellevue alobi merci alingaki merci mpe ajini ya mama merci nani boye mama merci nani boye mais quand même eza récitation te quand même tosolola quand même Bible elobi gauche epesi droite eyeba te merci ozozelela ya marque nini merci baloba na mushinu kani bongo lolenge nini vraiment j'ai dit mais sinon déjà étant que artiste ça fait très mal parce qu'on vous a qualifié na bandenge et mais na bandeko na biso ba diaspora mususu ou peut-être no comprendre le Cameroun bien te ou ce que ba comprendre vérité pe lisusu batali pour le lot liboso za yika ke ba condamner ba artiste coquette sali mabe ayibi mais le lot ce qu'on équilibre côté parce que souvent on condamner pe mama Mélanie sali mabe misusu pe ba comme na mo équilibre yo ce que rôle ba na si message nini de paix pour na
ba diaspora misusu oya haine oya mitema mabe comme que bino ba artiste na ba leki si bino de bovimu so mitu de un ba bibiso ne bango de batala rabiso to boite wa oya ba haine na on le préciser bien ba oya mitema malamu te ba oya ba haine ngana biso bango déjà to ça qui échange biso ça ka musala pour bango batala biso bango retourne bango zanga kota la biso pe longo la bango pe stress OK a komenga message mo wa mulai ya rolobake to se désabonner à la chaîne boy et tout message wana haine wana okolo banati ni pona bato ba okota haine Barezi bato ba okota haine na makambo yo ce sont des Congolais. Moi je dirais simplement nous sommes tous des Congolais tous à la unis toti kama rambouana ya lobaki ya kebu ya zongisi boy parce que bato bango ba finga ba chaîne bango linga ba se désabonner et ça ba ivoirien non plus il y a ba tanzanien et ça peut ka ba congolais alors biso na biso ba congolais sont to simanité pour to tombo malikolo pour le lobe ba ko makotanga kombo na biso lo ba ndeko misu batanga bango so to simanité muto simba biso azate muto simba biso azate ozomona congolais alingi muninga en fait je sais pas alingi muninga ça le lo mo boete o ekozala bien na miso bato Yesoka yoki kaka a travaillé qui congolais. Ça dit que congolais ça dit motema mabe. Doit travailler qui congolais qui motema mabe. Zapena bongo. A travailler qui congolais qui motema mabe. C'est comme ça. D'être un congolais c'est comme si tu commandes motema mabe. Ba comment on nango bongo. Et belé ba peut ça. Ba peut ça biso ba tendance à comportement bongo. Mais oui, c'est ça. Et belé ba peut ça tendance à bongo ya OK na biso dirait d'être un congolais qui motema mabe. Et belé ba ça bongo. Cause la congolais eza ki motema mabe parce que yemoko tala ki motema mabe asala ba ndeko de ba congolais ozomona donc bango pena ba sala bina yo non soza oza libanda Congo oza muta pays mususu donc tango tali d'être un congolais ki motema mabe parce que y déjà l'accent ki motema mabe un ya black té toza ba congolais to tika ko finga na même biso ba artiste o tozo le kaka ba écran ya ko répondre na ba mafinga ba nini to tika yango toza biso nyonso libota moko bandeko pe apoto oyo bafingaka to tika parce que biso nyonso toza libota moko papa na biso eza Congo c'est ça parce que mon côté de maman Mélanie oyo na côté artiste comédien na côté ya bato bazo soutenir maman Mélanie eza na mon côté oyo eza ke atelemi awa lo bageno bon ngasko na moni mambango to sala ngo sikoyo to sala ngo tem suna 2023 to ke nango susu na et comme le ba épisode deuxième épisode to troisième épisode mutu moko sala ngo azate boye bando banisa ko zo ba kolia ba tuté ya la bi mutu moko sala ngo azate donc na biso na bango to comprendre que c'est loko moko boye salamaki pour na esalure koto et salure pe koto alors tant to comprendre ngo to san to benda konya moto to benda konya moto le banisa su ba artiste musu ko zo ba kolia ba mais c'est ça net ba mamé belé ba ko benga biso na privé non moi na lemba botala boye batu nyonso baza bongo te oui batu nyonso baza bongo te mais bato ba osala ba mabe ba ozala siko likolo c'est comme si bango de bato c'est comme si bango de ba vrai bato ko sunga bato na samboyi ko leka ba misusu OK bato ko sunga makasi baza na se bango de ba vrai basungi bana se baloba pe kote basaka mambo te mais bato qui motema mabeze belé ba matala likolo pour na salir dignité à baninga c'est pas bien tali comme maman Mélanie n'est zui en plein internet c'est comme si ils ont deux pays voisins au Bundama non tout ça va congolais quand des potos lelo na ko des potos après lobby et ça le côté nyon se zara ndenge moko bandeko bana poto ce sont nos frères ba sœur na biso place au bazali ba bi comment neni avantage des pour na mundele ba bi comment Afrique toza awa mo ba des avantages que mambo belé basungaka biso bango nde basungaka biso ozomona na mo muke bazala na ba famille na ba nini tout ça rechange biso to pesa bango bisengo ba stress ezolongwa c'est comme ça baza famille libota na biso yango na lobaka bazaka ba bonné lisu te est-ce que boyebaka pourquoi na lobaka bolongwa ba bonné boyebaka parce que na tala ngona ba conception na ngai na tala ngona ba ndenge mususu na ba voix mususu po to so na no bien na boa ke libanga te na biote mobengi nga moi lemba boni na sepela no jouaka parce que continue na identité na yo merci maman merci papa na tina na identité na ke manigram to na ke western na zu moi 1 franc na zu moi 2 francs na biote na sengi yo merci na senga merci te eloko yo sala ki wana osala ngo pona nga na geste moko boye
Vous comprenez? Motema bola mosali. Donc, on a peut-être que non, tu comme famille libota na bango. Et ça surtout abonné non, pour abonner ensemble en bonate. Ba comme famille libota. Donc ba comprendre que non ah bande on a biso musala ba sala senga rabouy. Ya na tinda no caméra. Pour nous soutenir comme musala bosala. Non, tu n'as micro. Non, tu n'as micro. Non, tu n'as lumière. Ozomona. Donc ba zebele ba soutenir biso na musala auto salaka. Et belé o ba zoya parce que finga ko détruire et ça le rôle là. Ozobebi sa propre maison na yo. O yo vandaka. Ozobebi sango parce que congolais eza yo, congolais zanga. Tant qu'on le détruire nga. Mais aujourd'hui bébé ça peut yo mokoti. Exact. Ozomona. Donc to ça loté. Ezaka ndako na biso moko o aye. Nyati fufu et kangami na ciment. O aya sopiloso, apanzi tout ça donc. Tozo comme ça mboka ngo biso poulaé. O aya bois ki buzoba, o aya bois ki boy. C'est comme si Congo comme dans poubelle ya redéposer n'importe quoi. Mais non. Tu peux quand même respect à valeur, tu peux quand même respect na valeur ya ba congolais autozali, tu le ba RDC le ramakasi. Congo mbokelengi. Mais internet c'est lenga tout le monde a été. Vraiment. Tout le monde a boulot na boulot. Merci beaucoup Jenny, nous sommes presque na suka. Na évité quel est peut-être le message de la fin. Voilà mon collègue le sur ba makambo nyonso. Et puis bon ba dédicace na yo na bato balingara yo. Donc pour bientôt clôturer na émission. J'espère que bato nyonso balandio penza. Vous avez ni pour ni contre. Donc, nous avons du village. Nous avons boye. Moi, nous avons boye. Lorette Manima a retenu de la gamme au Loromobo. Non, bango kende gozo. Pour nous, on a rendu si Lorette Manima a resapé le Loromobo. Mais il y a ça. Il y a ça muka batu. Lorette Manima moko ba Lorette. Moi, na lemba ya Tongo. Soraya. Master Nabiso Akati. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup à Jonathan Ngana, obésité financière, clin d'œil spécial à toi. Merci beaucoup à Monica Makambo, bébé senior, anniversaire surprise de Simbi. Et solo qui tocos. Merci aussi à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi. Yannick Chamba Godson, boss Amboka, patron Bogos. Il est beau, il a un bon cœur. Motema Clarisse Gang en maman sociale. Merci infiniment. Merci. Jules mon ampoute mon papa aïe mon papa mon papouche clin d'œil spécial à toi monter ma maman Iguette Kamazi. Merci aussi à Clavier de Dallas mon ami Marco le designer Ngale depuis les États-Unis. Clin d'œil spécial à toutes les personnes qui m'aiment, toutes les personnes qui me soutiennent. Maman Régine, bisous à toi. Exaucé Mouyemba, merci infiniment. À Bébé Seignol, merci. Ah, Shekina Vumbi qui te répète de là, c'est bon, Jenny. Voilà. Message dans Sougezali, bande nyonso tout ba diaspora ba Congolais awa ya libanda partout dans le monde. Ngamo na lemba tongo na linga rabino mingi. Voilà. Raison pour laquelle na benga rabino ba abonné. Ba famille libota bozala so ba abonné te bokoma famille libota na biso. Donc to sunga na biso et vous ça la bien donc c'est un peu ça. Là je dis bonjour Lorette Manima moko ya ba Lorette. Moi na ya lemba ya ngonga liboso, hein? On peut na milinga ba tongo zo matara. Lorette Manima abotami. Sans oublier aussi na pesi mbota makasi na Mama Zozo. Mère Z na rati ya enda mboteno ngwano koti enda. Omona na Mama Zozo te se kwa kina endité. Ya la nga moko ya kati ya palais chouchou na nyota moko ya ba chouchou na Kele Chaboya l'unique vraiment quoi ba Kele Chaboya. Salut. Na bosanité mbote li susu ya makasi na famille Bota nyonso oyo ba 8 ans ba disposer temps na bango lelo ba pesi biso opportunité ya kokota na bandako na bango lelo batala biso lelo mbote na bino ngwana bisika bonyo zoni bino nga na lingaka bino na bige bino pe bolingaka ngai. Merci na cameraman na biso yaza wana na sima pona ozwara ba image Alex na famille Libota na biso. Merci vraiment, hein? Merci la bande nyonso. Merci. Tout est bien qui finit bien, c'était là mon alemba ya Tongo. Mon lemba ya matin, ya tongo on a pensé et ça va très bien. Alors si cette émission vous a plu, dites merci à Dieu de l'avoir réalisé. Il est petit mais costaud, à rebalancer pendant ma réunion, soyez moi assis ma caméra, il moi assis ma montage. Merci à Léman Abid Chikito Djogo, merci à Violanga Willy Claude Jama. Merci à Dieu, merci à vous tous. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes, surtout partagez, likez, bon, il n'y aura pas de publicité. Et ça va bien, portez-vous bien et bon tour de programme. Bye bye.
Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus, toi ma vie. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Le danger est loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie
baza kobinela bango, baza kokumisa bango. Yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye. Oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe. Achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye. Abongola bomoi na nga. Oh yeso yo e. Atamasomo na ngai komi lokola ngola e Zambe na bomboye e Yondo nimisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomboy nanga Sunga bomboy nanga yawe Tambosanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko Salete yo na ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Na luyimbo nanga bato basuwa bomo Na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur Yo osi yanga rivière papa inondenga Aikoni yo moto papa pelisanga Ozamba ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alleluia nzambe na pomo Kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye Ngai na ye kotombola trone na lola ye Rabi ye lipasa na nkembo ye Ata makasi esili ye Papa yonde opesaka nga makasi Ngai na sala na kasi nelanga na yo we Yondo pesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.